ezali arme ya ba faible mafinga yango zomona bandeko na biso ya Sila Bisalu bazo sala échec ya Sila Bisalu devant Belleville. Là j'ai dit avec mon cœur Zuma bino nyonso nde bozakala ba Miss Lolo bo finga Belleville pena bo finga pena parce que yango ndezo tombola e yango na basi ya famille Libota en tout cas nazana confiance na bango batikala ko wela mibali te na bandeko na biso babasi tendresse moi nani yagola Miss Lolo je ne passe pas je ne ma wela mobile na Miss Lolo Clarisse Plasma wela mobile na tendresse kebiso j'ai d'acteur a expliqué aujourd'hui je mets bango nyonso en défi ko banana Zuma ko banana tendresse ba Irano ba MK ba yagola ba ya basala émission moko batanga komba Belleville basala ka promotion ya film ya Sila ba nous expliquer biso comment acteur wa joie ki boy comment film wa ki boy lelo ba sala ngote et vous les abakouk Sila makambo pa Belleville ba finga ka Belleville et même na Sila emoza incapable de gérer bango tina mosala nzambe passer de la foi fukama pona ko pekisa makambo wana ale bino bato lokwa tata nona mama no to kolala ba ona simanda kuna biso yo tata mukolo boye ka kolobela Belleville yo kuto zwaka te yo kuto muta pasi na sina senga ombo abakuku moko na sina ya kosolola yo moninga naza garçon ya Mativi yo moninga naza garçon ya Lolombo et puis nazaka youtubeur te nazaka présentateur te je suis caméraman monteur président de mon groupe et puis ce misala notre simité na zongi na garnissage. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Koulouto, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout mon père Saranga confiance. Merci beaucoup, na famille Libota, Mobimba, au Boza de partout. Merci beaucoup, na Mourepe, Mourezi, à cinéma congolais, au Bolingaka Batou, autrement dit, Batama Boke, au Bolingaka, surtout, Bakroni Papa, Bakroni Maman, au Nazali. En tout cas, merci beaucoup Nabino tout. Bozo commenter wana, bozo koma wana, ezo salanga bien na TikTok, na YouTube, même voir même na ba page, bozo féliciter nga. Je suis là votre Papa Kouloutou, Jerry Kobetox. Merci beaucoup na nzambe wa kutani singa na bino lisusu. Tika topesa merci topesa matondi parce que belé balalaki et belé balamukite et belé totamola ki na bango et belé balamukite. Mes condoléances na bandeko nyo surtout bazoli la bandeko na ngomba kufi nzambe na bolingo akene ko consoler mitema na bino et puis ba joyeux anniversaire na batu tout bozo fêter mokola lelo mbotama ela muke di bonheur à vous en tout cas nzambe abaksela bino lisusu et belé biso chaîne oyo Active Final Télévision tozali wana pona ko sepelisa bino yango toyebisaka bino bo continuer ko s'abonner ko aimer ko partager et ko sala bien merci beaucoup na A12 na réalisation pe montage et merci beaucoup na mosale ya nzambe M oyo lelo apesa Jerry Kobetox opportunité na chaîne oyo Active Final Télévision na ko sala bino émission oyo bengami na masolo ya Belleville bandi benga muninga ko tala ngoyo mokote benga muninga nous sommes quelque part et sika oyo tozo tourner les bino émission oyo en République démocratique du Congo précisément à Kinshasa là où tozo tourner les bino émission oyo nous sommes 10 heures déjà 49 oh tozo tourner les bino émission pour to sepelisa bino toujours bato bolandaka biso na Active Final Télévision oh to ebisaka bino bo pesa biso toujours confiance bo pesa biso toujours ba effort bo saka toujours ko pesa biso mbaloboko na bino po to kende toujours liboso voilà to e ko loba lelo par rapport ya Belleville kandi oyo
lelo eza événement munene, lelo eza vraiment événement o ezali ko salama na Belgique. Je crois bien bino tout bosomba ki ba billet na bino bato bo réserva ki je crois bien bo somba ba billet bo sombi de ba billet na bino bandeko pe no bo sombi te peut-être beaucoup ta la vidéo na moi lombangu na bi que réalisateur na A12 peut-être côté sango déjà avant pour être bo kende na ko rater événement o ezali ko bengama na dîner à fraternité oyo eza kosalama lelo le 8 juin na Belgique et sika oyo Belvi kandi pe Bellard Production et sali penza organisation moko ya malamu penza pona bino pona ko sepelisa bino entrée nango je crois bo comprenez qui eza $40 pona ko kota la cérémonie kota la makambo ndenge zoleka et puis pona ko leka na jeu de tombola ezo senga $20 oko gagner ba congélateur oko gagner ba télévision oko gagner biloko nyonso ya marque ya modèle na modèle je crois bien caméra comme ikoto voilà et en tout cas mbongo wana nyonso tout ba ko récolter yango et ko kene na projet ya construction oyo vraiment bazo tonga hôpital hôpitaux bazo tonga boulangerie bazo tonga voire même na ba école pour na ko sunga bana parce que ba fille mère baza partout ebele baza na Kinshasa ebele il faut ko eba ko bongisa avenir à lobby voilà et merci beaucoup na maman Belvi Kandi présence na yo déjà na Belgique wana na soirée à lelo akozala na bino wana na Belgique wana mamita dina donc je pense que akozala wana pe famille bota nyonso et puis eza événement mo ya famille bota kaka te na bandeko nyonso voilà film na bino Spiritus et Silaki je crois bien bomoni ndenge film esili film lobby si batu Belvi Kandi zo sala musala film esali makambo nango et pesi batu ba conseil batu ebele oyo peut-être bolembi bokomi na pasi bokomi na faiblesse famille zo souffrir tika na se sacrifier kaka maman na ngaza na hôpital azo bela mbongo ko sunge zate tala miso na opa ya nzambi ko tala miso no pa bata mokilité parce que soko tie likela bata mokili okosuka ndenge vinya suki tala vini à perdre moi si na malamu à perdre plutôt à kabwani libala na belle vie à perdre kibo moto à perdre leki na ye Alex en tout cas eza leçon moko il faut bo et enseigner pena biso bandeko oyo surtout tozotamwa na se ya mokili oyo nzambe aza likolo ya nyonso Belvi Kandi atei vraiment na film yana kotalisa niveau mokili ezotambola bato balingi ma TV bato balingi pressé bato balingi banyokwama te lokwa babiso oyo tonyokwama mpe tozokontinue konyokwama tozosala toujours mosala na biso tozotala toujours nzambe ya lolo abimisi moi oyo ngai na bino toza na se nango tozotiela ye elikia me bato na mokili balingi kotia elikia na nzambe te bato ya mokili balingi kotia elikia na moto na biloko ya mokili bayemba nga babwaka nga basala nga boye likolo ya biloko na mokili tala ndenge vini na esuki likolo ya biloko na mokili donc eza enseignement moko eza ba prédication moko oyo mama Belvi azo enseigner biso voilà tokolobela mingi film oyo ezobanda famille bota botelema touti kozala na film na biso Spiritus je crois bien Spiritus esali makambo nango parce que soki lelo toke na YouTube totali niveau Spiritus esali makambo nango na roke na mwa lombangu réalisateur nanga pena me ko supporter nga mwa muke Spiritus premier épisode 138K Spiritus nayebi ke bandeko bozotala ndenge moko nanga deuxième épisode 104K Spiritus troisième épisode 100K donc cela veut dire 100 000 vies quatrième épisode 101 donc
101 cas. 5e épisode, 96 cas. Famille Libota, Nazana posa ba série, 1 à la chiffre à Liboso, après ba chiffre Monsieur Elanda. Tolongwa na 9 autres tokei oyo. Parce que tu as na 4e épisode, 101 cas. Et 5e épisode, Nena Lobi, 96 cas. 6e épisode, 93 cas. Tokiti, famille Libota. 7e épisode, 95 cas. 8e épisode, 93 cas. 9e épisode, 92 cas. 10e épisode, 89 cas. Donc, tu as la série 9, tu as la série 8, famille Libota. To la muka. Et na 11e épisode, tu as na un chiffre à Liboso, 100 cas. Alors, bravo à vous. Et na 12e épisode, tu as na 90 cas. Pourquoi tu as na 90 cas? 13e épisode, 89 cas. Tu as na série 9. 14e épisode, 85 cas. Film Esuki na 14e épisode. Donc, famille Libota, nazana posa na kwa kosala analyse na masolo ya Belleville. Il faut tozonga na série 1 après chiffre mususu. Ndenge nazomona ba épisode mususu eza awa. Nazana posa ya ba 85 kate, 89 kate, 90 kate, nazana posa ya série 1, voire même 2 comme à Liboso. Parce que tu as un film oyo crime de la noblesse et bêta qui makas. Et le 14e épisode, ezali na jour moko 85 cas, 85 000 vies. Ezana jour moko. Alors famille Libota to la muka. Famille Libota biso tozawana pona ko soutenir Belleville Kandi. Famille Libota biso tozana pona ko tindika pona ko pousser ye ko pousser ko pousser ko pousser. Ya biso ye wana. To boite to ko soutenir ba artiste nyoso, mais biso famille Libota tozana pona ko tindika Belleville to tindika ye. Ko tindike to tindike na promotion. To tindike na mafinga te. Ma finga ezali arme ya ba faible. Ma finga yango zomona bandeko na biso ya Sila Bisalu. Bazo sala échec ya Sila Bisalu devant Belleville. Là j'ai dit avec mon cœur na déploraka na bandeko na biso bazaka pas Sila bazo finga Belleville. OK ba ebite ke au moment ba finga Belleville bazo tombola Belleville. Alors bon continuer ma finga parce que biso tozala besoin ya Belleville tomboma. Yagola tendresse Zuma bino nyonso nde bozakala ba Miss Lolo bo finga Belleville pena bo finga pena parce que yango ndezo tombola ye yango ndezo sala ke ba vie on atangi o lelo film moko soki to tche au total et beti combien parce que lobi na kosaela bino ngo na ko expliquer bino pena mo makambo ebele. Donc vous êtes là, vous les tendresses des Zuma, des Miss Lolo et des Yagola. Venez toujours insulter Belleville parce que vous allez faire propulser Belleville. Nous n'a pas si ce mot d'ordre. Vous avez fait Belleville. Na moment bo finga Belleville, Belleville otalama, si la otalama te. Na moment Belleville makamne so kene malamu, si la makamne ke mabe. Parce que bino bo poni na bino chemin ya kofinga, mais biso ce que tout le monde a kofinga na bino et ça la biso bien parce que kofinga na bino pas Belleville est compté, pas na biso pe est compté, mais au compté ka pas ya Nzambe ya Lola. Na mokile est compté et so compté de ka pas Nzambe ya Lola. Ota la bino bo finga, mutu aza innocente, orpheline de père et de mère. Boyebi ke ba bundisa ka bana bitikete. Bino mona kati na bino ba misuba za ba bana bitike. Muto abundisa bino te, mais bino bozo ko bundisa Belleville. Moto na Nzambe tumba bino. Donc famille Libota to landa toujours makam obe maman na biso Belleville azosala. Soki ba fingi Belleville, ngai papa kuluta koya ko recadrer. Na koya ko finga te. Na koya ko recadrer. Yango moni Belleville kanda tsheli biso film na biso. Yasika mon enfant oyo ezali film ya sika oyo ezobanda ndenge ka to salaki na
crime de la noblesse. Et parce que lelo, crime de la noblesse, spiritus, en tout cas spiritus peut abeti. Bravo! Parce que na senaki, spiritus peut faire bêta. Spiritus lelo abeti makasi. Alors, mon enfant, bientôt sur Bellevue TV. Tant que maman a tiré un titre, et ça tant que la rabiso. Parce que tout le monde a spiritus. On croyait que le pasteur Bakoya, parce que tout le monde est déjà marabout, le pasteur Bakoya, mais film Sili, conclusion Zoami, Moutouazui sort naïe, sans l'aime sous le pasteur Baya. Donc, film Nabiso, mon enfant et Zobanda. Famille Bota, tal nazot lobby na osala bino mission, na expliquer bino tal la place spiritus et stiki biso. Alors, mon enfant o ezoya pe il faut ça la makambu koleka oyo spiritus et sali. Koleka o spiritus et sali parce que maman Bellevue na yebisa kamina chaque fois ça quoi maman olelo alambi pondu. Aboyi na ko kende wenze amoni pondu mo ezoleka na nzela asombi su pondu mususu. Et pondo bolia ki lobby bo sepela ki nomboka ki ngogu mais bo koyebisa biso famille Bota to koyebisa maman na biso pondu so ya lelo gu makasi koleka ya lobby c'est ça parce que elle dirige passion na ye ezali artiste et cinéaste asalaka cinéma. Donc mon enfant ezali filmé oyo bande konanga pas de distraction nasi na ebisi bino ndenge excusez ndenge maman Bellevue zo tia film mon enfant ata ba détracteur na biso ba détracteur ya Bellevue bazo finga Bellevue kandi parce que lelo bazo finga Bellevue kandi na ba raison mo ezanga mutuna maku lelo ya gola ko ebisa biso teke azo finga Bellevue pona Jerry Kobetox azo finga Bellevue pona Yamsi Yambe lelo bakoyebisa biso teke bazo finga Bellevue pona Demer Mukuse ya talo alobaki boyango bazo finga Bellevue pona gros bébé de la presse Jemima lelo bakoyebisa biso teke bazo finga Bellevue pona to mesana na biso Congo to mesana déjà ke mutu moko boya sala click moko boye ba fingela kaye Bellevue parce que elle accepte ça a sanctionné kangote et ba fanatique na ba boycota kangote ba boycotaka voire même ba émission ya ba ndeko na bango ba osala wana te. Alors biso sikoyo ya biso nini et ba ndeko na biso famille Bota tozala ini ntango nazo ba famille Bota même na ba tuloko ba maman Fifi Makuta ba la mama chérie à moi si ba maman José Lusadus na Londres ba maman ni Malonga na Montréal na Canada tozala liloba moko tozala te yagola zo finga Bellevue pona Jerry papa kulutu mutaloba kiboy yagola zo finga Bellevue pona Clarisse Plasma Pitbull aye yango yagola azo finga non tendresse azo finga Bellevue po Prince Luamba yaki asala kiboy non c'est archi faux et puis eza ndenge bozolo bateko baki bombanda na bango yango nezo soinisa bango non na kati ya bana basi ya famille Bota en tout cas nazana confiance na bango batikala ko wela mibali te na bandeko na biso babasi tendresse nani mwana mwaso nani yagola Miss Lolo je ne pense pas Jemima awela mobile na Miss Lolo Clarisse Plasma awela mobile na tendresse Bianca Zanga awela mobile na tendresse to awela na yagola eza nango kaka lokola bazada na makanisi ya kofinga ka Bellevue ya ko humilia ka Bellevue yango na bazana nango ba osala ngo biso siko famille Bota photo sala nerf solide to ke kondimisa kondima makambo oya lukuta te o bazo kosela bandeko oyo lelo ba telemi ba mi bonzi balobi to soutenir ser na biso Bellevue parce que trop de mafinga et même boyoka de mer nyanya loba bango mtu babandi makama Bellevue promotion tout ça mais ba biso ba Jerry Kobetox ba Jemima ba noko presque ba toyaki parce que tout monde qui injustice bazo finga on insulte Bellevue tout le temps na TV pendant combien des années président Lomba lobi makambo na yemo kuna
biso toye ko sala analyse lokola bozanga ba actualité lokola bozwa ta terre kozwa ba film asila ko décortiquer ngo biso to décortiquer film à belle vite tendresse incapable ya kovanda boy à décortiquer à expliquer biso jeu d'acteur à expliquer biso aujourd'hui je mets bango nyonso en défi ko banana Zuma ko banana tendresse ba Irano ba MK ba Yagola ba ya ba sala émission moko ba tanga komba belle vite ba sala ka promotion ya film aussi là ba nous expliquer biso comment acteur wa joie ki boy comment film wa ki boy lelo ba sala ngote et vous les abakouk vous acceptez de telles choses vous on dit mama kamba bongo muto so la promotion à ça l'émission moi fingi belle vie à tie miniature à belle vie à tie miniature na autorité morale na bino si là vous acceptez ça à ceux qui to lobby bino mtu bolukela ka bango makambo bato bazo lukela lelo si la makambo pas belle vie ba finga ka belle vie et même na si la moza incapable de gérer bango tina mosala nzambe passer de la foi fukama pona ko pekisa makambo wana ale bino bato lokwa tata nona mama no to kolala ba ona simanda kuna biso yo tata mukolo boye ka kolobela belle vie yo kuto zwakate yo kuto mutapasi na sina senga ombo abakuku moko na sina senga moko na bi kabela ngambo bandeko na kuta famille bota musuna déranger bango te to solola ka ya ko solola yo moninga na za garçon ya Mativi yo moninga na za garçon ya Lolombo et puis na za ka youtubeur te na za ka présentateur te je suis caméraman monteur président de mon groupe et puis ce misala na tout simité na zongi na garnissage et puis na za maître garnisseur na sa ba fauteuil c'est que na zonga na musala na banda ko senga lokwa batu na bino ba senga na ba TV wana. Donc, famille Bota, toko tisa satanate. Bondi marabilo mususu te. Soki lelo, il faut bon retenir eloko oyo. Soki tendance à so finga belle vie parce que il est mal éduqué. En tout cas, on a pas un employé à la télévision. Parce que quand mutu so finga mutu sala le côté, on a l'éducation bien te. Ba parents ba tous les musu ba pesa que éducation bien, mais yé a eu éducation ya balabala. Tangu yagola yako finga belle vie parce que babotine ba pesa ka éducation bien te biso no surtout to laksa ka éducation na biso na TV aw même miss lolo wana eza bano ba rater ba éducation na ba Zuma na nyoso ba rater ba éducation yango mona ka lelo ba yaka ko finga belle vie parce que muto za bien éduqué o finga muto sala le côté ndengeni ou soit oza liboma ou soit oza problème ya muto. Donc quant à moi, dans sa famille Bota, tous à la ini, nous sommes surtout de la cause moko maman belle vie. Et cette famille Bota ne connaît ça il comme exposé. Non. Parce que tant que on va vendre bazo tant na combo ya maman ya belle vie na côté maman belle vie na kati, ba humilier belle vie. Na mona ka mutu oya ya ka bango kuna na comment on appelle na kati ya ba chroniqueur na bango ba chronique maman na bango mutaya ko telemela bango zate pourquoi bino na kati na biso na biso muninga sa elika benga na coulisse oyo ko telemela na nini en tout cas wana nga na ko accepter ngote en tout cas ba ndeko yo bozo kamba biso parce que eloko ne s'oppose à organiser attendez baloba ke belle vie afuta ka bango si ce qui belle vie pour la promotion afuta mutu parce que promotion et ça marketing. Et il y a un moment où ça va devenir tout ce qu'on finga parce que malade c'est biso combo ya belle vie futa biso tant bon finga futa bango pour finga et au moment où on ça la promotion c'est bon. Alors merci beaucoup tous à la toujours connecté na Belle Vie TV tous la film na biso mon enfant ils allaient filmer oyo et Zoya bientôt et Borozwango na Belle Vie TV et vous allez déjà bilomo boyebi maman Belle Vie et ratakate boko sepela nango parce que Belle Vie kandi ratakate. Merci beaucoup na A12 na réalisation, merci beaucoup na Cordon Mitch, merci beaucoup na Mosala Nzambe M, merci beaucoup na Mami Tadina le balangata Clarisse Plasma de mon cœur cœur nangate cœur à Clarisse. Voilà, merci beaucoup na Maman Annie Malonga na papa Bambote na bino, merci beaucoup na maman Mamicho na Monaco bino surtout bolanda ki biso na Active Final Télévision ngai wa bino Jerry Kobetox na sa ki bino lelo émission na éviter soki na za wapi donc na sala bino émission lelo to kutena bino mokolo la lobby bye bye.